ba payaoyo ba memela kabiso ba culture na bango ba bonzambe na bango ba kosa kabiso ete ba memela kabiso kimia to boliko kasi ba memaki ya bote na banti na Biblia yemuko Yesu azali mokonzi na bango alobi ete ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Mais je suis venu mettre la division entre le père et son fils, la mère et sa fille, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà la mission de Jésus. Alors que, et qu'au cas où ça n'a su qui peut être que puisse se prétendre pour la banane na nzambe, ou ya ko swana na radio, toko ya ko finga na radio, il faut te bakulata maîtrise. Nalandi bandeko na manso basiliko sopa, nalandi papa na ngai na manso ya siliko loba, eloko ngai na koloba ezali boye. Toza na deux camps. Quand il y a ba oyo bazali kolanda ba koko na bango, na quand il y a ba oyo bazali kolanda ba religion étrangère, ba religion ya ba paya. Quand oyo ya ba to bazali kolanda religion ya ba paya, ba mekana no ata mukete ndeki ba mama ba meka kamungwa ya koyeba oyo ya ba koko na biso. Mais quand il y a ba to bazana ba koko na biso, ba uta ki kote wana ba misusu basala ki ba 30 ans basali ba 40 ans na kati ya Biblia na kati ya église donc ba maîtriser yango malamu bango ba yebi les deux côtés kasi quand oyo mususu ba yebi kaka côté moko alors que ceux qui par exemple disent qu'il fait que kozala et kozala malamu peut-être que tout se comprendre to yokana. Parce que ceux qui te commandaka, te koyoka na isusu. Colère, ezali barrière pour mutu à comprendre yo. Tangu mutu asi atomboki, ata ozali kolobane nini akoyoka yo lisusu. Tozali na tina te awa mutu atomboka. Touchez le point, vous perdez mon temps. Comment na maloba mbuta na bilo kongo? C'est ça qu'on appelle la discipline. Alors que Toye Awa, pour 3-4 personnes, mais Tozali Awa, ceux qui Tozali commis ébaté, il faut Toye Baké, c'est plus de 1000 personnes dans la d'habitude à Poko Yalelo. Touchez le point, touchez le point. Papa n'a pas ici, Yawa mutumo kwa lobaki na yote. Olobi ti osilisi mutumo kwa lobaki na yote. Alors je vous en prie, zala calme. Mais pas avec trop de polémiques, touchez le point. Ce n'est pas ya yoko tindanga parce que balobi qui se gratte à l'égal. Muto ya mikwanyaka azana makwanza. Donc ceux qui par exemple sont au banga balobananga, ceux qui n'ont pas dit peut-être au Yébi déjà. Touchez le point, tu perds du temps, touchez le point. Le temps c'est de l'argent. Ce n'est pas à toi de me dire de toucher les points. Ouais, mais moi je dois partir, j'ai affaire. Hein. Ça fait 2 heures du temps qu'on est là. Ya solo na kosenga bolimbisi na kosenga na biloko za toujours branché na www.radio TV radio na biso katiopa esika wapi penza ukoya komela ya bino Kongo bololo elo kwa liboso pana ngai kopele ko para mwana ya funki bangai na koloba ezali kamuna ntoya likamuna ntoya ezali dini mingi ba éviter tozali na ndeke moko na mapele na biso Pabenga kaena Kongo ya ntoya. Alors que tangu tongo etanaka bandeke ya modele bayaka kotia kama kelele ya modele oila musaka ba mama mais tangu ntoya alobaka mboka mubekota ka panique. Pourquoi? Parce que
bandeko oyo bayembaka balobaka ça part comme ça dans la volée mais ntango toya alobaka bato nyonso tu bakomaka na kobanga mpona nini parce que soki ntoyo alobi seke moto alingi akufa moto akufi na mokolo wana alors que ntango bareligion étrangère eye na mabele na biso ya modele eye ebandi kokanga 4 points ya mabele na biso. Alléluia, amen. Alléluia, oh Jesus, oh yes, partout. Mais tangu bokoko na biso ekoya, tangu ya kwegangi, batu nyonso tu kipelekese. Nayoki papa na ngalo bili kambu ya idolâtrie, oyo bato bazali kolanda bokoko bazali kolanda idolâtrie. Mais qu'est-ce que cela veut dire idolâtrie? Idolâtrie, cela veut dire qu'on semble la bikeko, c'est ça qu'on appelle idolâtrie. Qu'on semble la peut-être photo, c'est ça qu'on appelle idolâtrie. Et qu'on semble la peut-être bakoufa, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Mais il y a que dans toutes les églises du monde, ce qu'on a même dans Bouddha, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie dans le bouddhisme. Ce qu'on a dans le christianisme, l'idolâtrie, Jésus na croix, et c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie dans le christianisme. Okomona bakamati batie photo ya Jésus, balaki sa ekoti ya nzube devant l'église, mais c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie dans le christianisme. Cela veut dire que l'idolâtrie n'a pas culte nyonso ezali même na maikari, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie est un culte mon côté oyo ezali yango. Biso ko banda ba koko na biso to banda ko sala idolâtrie to ndimi yango. Tozala ko sala idolâtrie parce que qu'est-ce que cela veut dire idole? Quand on fait un idole, par contre il s'appelle esprit nakati. Alors que cet esprit-là maintenant qui devient nécessaire, qui devient ebandi ko salisa na bisika oyo yango esengeli sala. Yango moni ba koko na biso bazala ki na ba nzete ya pouvoir. Bazala ki na bikeko ya pouvoir. Tango ba mindele ba ye, ba lobi ça c'est l'idolâtrie, ba kangi nyonso ba ye na mona poto, bango ba bandi ko salela ngo biso to kwate ko lobi idolâtrie. Mais Moïse azala ki na nzete oyo bandaki kokoma nioka, mais c'est l'idolâtrie. Aaron azala ki na nzete oyo bandaki kobota ba fleur, mais nzete ya kokauka. Mais c'est ça que l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie ezali na ba culte nyonso, ezana culte moko te, ezali l'idolâtrie. Ce qui n'a pas koko na biso tout ça sambela ba koko. Mais dans le christianisme ba sambela ba koko na bango Abraham. Jésus c'est leur ancêtre. Na ba culte nyonso tout ba sambela ba koko. Ezana culte moko te dans ce monde où il va salaka culte des ancêtres. Ce n'est pas seulement chez le noir. Alors eloko oyo bazokoloba molimo mpeve bato oyo batangaka biblia batangaka ngo na molimo bamisu batanga ngo na molimo te. Mais je vais vous dire ceci, eloko oyo babengi mpeve le Saint-Esprit bakoko na biso babengaki yango mwana velela mpeve ya ndongo. L'homme blanc a venu découvrir ça en Afrique et plus précisément au Congo. Na tangu bakoko na biso mundela yebaka bakoko na biso te, mundela yebaka te que Saint-Esprit existe na mokili oyo. La preuve, à part onzambe na biso oyo batu batuntu kaka, batu bazwaka molimo yebisanga ezala na bouddhisme, ezala na nini, ezala na christianisme, tokota bata batamba ba catholique, mukoni tomoni sango azi mpeve. Mukoni tomona ki na judaïsme, un rabbi azi mpeve. Tomona kangote. Le mpeve c'est le don oyo tata nzambe apesaka na bakoko na biso pona contact permanent ya biso baindo na tata nzambe. Yango wana balobi ke biso nyonso tu oyo ebandaki koya na mabele na biso tobandaki kofimpa yango kofimpa, cela veut dire koverifie yango na mosuni mpe na molimo. Alors que likambo ya molimo biso baindo batoza na molimo oyo babengi mwanda velela, c'est seulement dans le sang des Africains. Même Jésus n'a moni place à tout kite.
Même Paul n'a pas de place à tout quitté. Et l'autre, il va venir tout cas. Ezali made in Congo. Donc, ils sont africains, pas tout ça les locaux. Les locaux, par exemple, les communes à Martinique, qui n'a pas ni qu'on a vaudou, mais les vaudous viennent de l'Afrique. Le vaudou, ezali bateau, il va passer qui peut t'amener dans ma qui vita, oh, il va kangaka na 1702, na 1702, tangu, babomi mama qui pavita, bateau noir, on a dit sur bateau, on a mama qui pavita, pas même qui va à Haïti, et voilà, bateau, on a dit pour Sambela, Mundela Sangisi, bon Zambela qui soit indo, na ya bango, place koya pour son couleur, et koya kobeba, pas koya kobenga pour la combo ya foot. Il y a beaucoup de monde, Tina Lelo, il y a des gens là-bas dans Vaudou, oh, il y a ça là, Babiloko va en transe. Mais Babiloko est en transe. Et ça, Biloko est en transe. Et ça,